Karine Mokonzi la baronne alobi azomona neti leki ya Henrietta akoti. Entre-temps, Henrietta akokisi 2 mois kaka lobi wala. Seko koma Karine Mokonzi la baronne amona lokola leki ya Henrietta kikuli akoti deja. Elingo bani. Moi c'est soka boti pour banda relation na mobile. Esengara ba 4 mois. Mais comment y est à sentir neti leki ya Henrietta akoti na molimo likambo nini ezoleka alobi yango na live. Est-ce que alobi yango mpo na koloba, alobi yango mpo atumbola ya Yuda, alobi yango mpo apesa bakizengi kanda, to alobi yango réellement? Karine Mokonzi la baronne amoni nzoto eningani neti leki ya Henrietta koti. Boyebi bien, pe boyebi malamu. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na ebite makambango so ekendenge ni. La baronne a autobota balobaki na ye aza na mochopo ya bien. Henrietta akokisi 2 mois. Est-ce que la baronne akokosanisa nzoto? Nga nayebi te, nga nayebi kaka mwasi soko aboti mpo na kosanisa ne nzoto au moins fo eleka 4 mois. Nayebi te. Nayebi te soki ezalaka ndenge nini. Nayebi même pas soki nga nasala ndenge nini. Po makambo mosusu ya ngai moko ekufa nga na mémoire. Sans ke nabomango nasali pe esprit te mekufa yango moko. Mais sikoyo soki nazoloba mwasi asalaka 4 mois parce que ndeko moko ya mwasi nayebi awa d'Autriche. Un jour nakende pa na ye parce que baza en couple na mobali ne, tozalaki na likambo na mobali ne ya mbongo, tozalaki mpe na likambo na ye. Ye abengi nga nake nazwi mbongo nakala. Ntango nakomi nazwi mbongo alobi na ngai lobi nango wana ntango nalekaki te alobi ni. Oui, alobi na nga abengi nga nazwa mbongo mpo lobi babetaki ye. Kai babetaki yo mpo na nini? Oh, mobali na nga alobi yoza makambo na nga. Etange ngai naboti sikoyo na nakokisi 4 mois te nakokola na mobali te. Ya lobi ngana otolalaki bomoni ndenge nayebelango upona ndeko mwasi wana. Ye abotaki azalaki mpe na mwana 2 mois bebe ya moke. Nga nakomi alobi na ngai yango. Nga alobi ntango tobotaki nayebaki te me nayebaki oza na zemi. Me nandimi te ke babeti yo moto boti. Alobi non, babetaki nga penza. Bon, nakipe na nga te nazwi mbongo nakei.
Mais eloko nakangaki na mutu mwasi soki na kokisi 4 mois te akokosala relation te ndenge ya lobaki nanga kokoma na koma pe na ndako na après-midi mobali ne pe abenginga alobi nanga leka na musala na biso ya kozwa mbongo na yo na oyo mwasi nanga ngabi pie abi bon ya kozwa oyo ngana ya nango me namona ko soso te na vi nanga ni na ndako nanga ni pene ya mwasi nanga alors place wana na ndimaki ndeko mwasi alobaki ya solo ke babetaki ye po mobali ne propre abenginga awa no Autriche na Vienne ndenge pe nazoloba bwe bazoka ngai nake pe nazwi mbongo banda mokolo wana ti lelo ça fait au moins 10 ans nanu apianga ta mbote te nanu pe tokutana na bango lisusu te elingi koloba 4 mois mwasi asangisaka nzoto te mais sikoyo koma la baronne asentir nzoto eningani leki Henrietta azoya eske eza makambo ya solo to black papa Eka Maréchal lokola mwasi nazalaka na motsopo kitoko ya ndimi abose fort na motsopo or ke fo tosa mibeko 4 mois ponga baloba nanga bongo me ye soki la baronne asentir neti leki Henrietta azokota elatisi jour Henrietta akokisaki 2 mois feti bango basalaki ezalaki na mbeto apart kosala otomonaki balie bameli basuki na mbeto awi po mwana mwasi sokolali lelo dans 2 jours akokoyeba deja soki mobulu eloko ekotie na nzoto kaka na 2 jours akokoyeba bana basi nyonso te me mingi bayeba siko la baronne alobi kaka alobi alamuki asentir neti nzoto na ye eza neti ezalaka te elingi koloba jour Henrietta akokisaki anniversaire basangisaki nzoto alors pourquoi et pour que Maréchal Eka a bossé dire na mwasi wa autobota et tant que faut bosser dire après 4 mois les Camerounais la Chine Bolobini Henrietta face à la différence dans les Guinéens il y a une année Henrietta ça dit 2 mois ce qui réellement la baronne a kangamizemi a robot après 9 mois non bah vous avez la différence à combien il y a 11 mois bon côté la baronne nayebi bato balandisa bongo bazali na félicitaka bango kutu nzoka nde nasalaka mabe naza na bakamarade balandisa bango bongo différence ya une année naleki na ya na ye nayebi bana ebele mpe bana na biso na poto awa différence ya une année na ya na ye nzoka ezalaka nango badifférence ya ba 11 mois baparent wana bayebaki te basangisaka zemi après 4 mois to ndenge nini ou bien bango mpe bazalaki na motsopa bien lokola ya la baronne mpo ntango mwasi alibala mwasi oyo aboti azokokisa 4 mois mpo abanda kosangisa nzoto selon ngai mpo motsopo ebonga mpo ndeko mwasi wana ntango aloba na nga boye nanu kutu nakokisi 4 mois te nakolala na yo ndenge nini nazovandela mai ya moto
Wande za parmi ba détail alobaki nanga. Nga moyena tuna mingi ezate po eza makambo na tuna kabasi te. Surtout aza mwasi nanga te. Aza mwasi libal. Donc moyena tuna ezate. Nandu azo vandela maya moto. Soki azo vandela maya moto elakisi azo bongisa mochopo. Pour après 4 mois, basukula muchopo. En plus, mobali pas zakine, bon, azako bossé dirte, mais à bossaka. Et sera moins temps, mais à bossaka. Nanega mabete. Alors, si koyo, eka, père ba petit, abosaka dire. Pourquoi si koyo muta bosaka dire na muchopo oyo favandela maya moto soki maya pio na ebi o la barona zo salate. Ataza na muchopo bien ba félicitaki l'hôpital mais fazela 4 mois. Mais ye azeli 4 mois te. Eka azeli 4 mois te. Mbala moko a bossé. Pe la baronne a sentir nete koti. Les kamoni les awana. Bana mambre bolobini. Boza mingi basi. Ba mama autorité bolobini. Boza mingi basi. Ba chroniqueuse ya chez Mokonzi bolobini. Boza mingi basi. Ba lobeli ya la Chine ya Karine Mokonzi bolobini. Boza mingi basi. Moi Jacquina. Olobi nini? Olobi nini? Ebongo mama Nicole. Ozali kambakolo bate. Karine Mokonzi la baronne. Mochopo kitoko. Eka abosaka dire. Tozo c'est la 4 mois. Netinga. Tozo c'est la 4 mois. Na yoka babandi. Masano ya mbetu. Joka bango si babanda. Bachaka reta wapi. Po balubia reta la bana kati. Non. Na cuisine. Non. Na balcon. Partout. Oh. Muchopo. Na ne koksi 4 mois te. Ata muchopo ngoleke kitoko. Muchopo. 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 Muchopo ngana gani? Ambo. Mama ezalaka nde yango. Ok. Babenga muchopo. Oh. Yango nde babenga muchopo. Oeza kombo muchopo. Donc yango babenga yango muchopo. Bachange komboko. Bakombo te ezalaka nango eza bien. Mais muchopo. Kombo muchopo. Otali penza bien. Ah ouais, muchopo. Est-ce que muchopo ezalaka na libundi? Bon, mabundi, n'a plus rien. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, boss de boss ya ni amendage. Donc on va dans le Lazaki.
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Amour la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Amour la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.